Émission au doté ya bana nzambe bit émission o nganza masanga na loba témoignage ngala katanga baba ibanga kina pesa bakisi so ndo luka kisa basi pa na ngana opesa kisa basi ya bitumba et osaba démonstration ko kata likase komi mbongo pour ngai o mona ngale lobo na finga yesu babetela ngali solo ke eza na camarade moko pesa kisa bitumba et tana wakili solo wana camarade pesa kisa bitumba mutabetela ngali solo senga sentiment ndina kienaki luka camarade wana so kisa to kina na petit frère nanga apesa kisa kuka on la petit frère na bokende résultat on a poko bomo andeza tato ke jour on mbule betaka vers ba 18 tato ke ba 19 tremble me bandanga na to yesita en beto étage tant tremble me bandinga mbeto étage longo afi c'est longo e bukana papa tuni wana nini te se mbeto e bukani jona kisa ni mo réaction bomo soit beta deli ko funa mi to mbata na mi tremblement de sani e kita a opesa na numéro mo ya ndeko mo ya des moments be comme nango docteur Kumalo. C'est-à-dire docteur Kumalo ezaki ndeso na nyasa makamna ne fona évoquer docteur Kumalo pour na bakina za contact na demo wana c'est-à-dire azwali sapi na ngabui na tiro téléphone na beti évocation docteur Kumalo au moins na voiture qui m'a so voiture mais pipi akiti apeso bonjour et na mo sa ba démonstration ko zalita na toboli on a panza on ekomi ya zumbeli na koti salita ma bimi amakile bimi et na benda mbeli wana après na bondeli boy makila ça disparaître on a dans monde de démonstration et na suis pas mouchoir boy na bondeli po na on pas ko on est longi boy na tune au combe ça dépend de ngo monde na kina bar na ko mi masana tika boy pas au combe ba mana bi o $50 to $100 to pe $1000 ne ya monde na ka am so bi $50 ya pesa suma sanga et lobi na tango c'est tout ba makana kata ya bar ndao ne ba simo ba kanga papa so ayo contrôle ba kaina ngata so na tanga classe tanga tela kata ba kaina nga mona boy bakaya ba numéro ya magie papa ba do lela azu ya pesa oncle na biso oncle so ke no pa nganga ngasi ya tuni mwana no a geniasi numéro mwana na 6 ki makasi bo peksa ba ya liboma bakaya ne ke pa nganga na yibi bakaya ne pa nganga yo zongela ngai et so dans ça kisi na ndako emsusu na butu vers minuit 01 na kota na toilette ba para ba lali na kota toilette to na douche na seba bikila kila ngani na bimi et tana comme so bitete ko ta na islam to kolisa profondeur ya kisi tala kindo kindezali to mina bato abo mutu ateki ke islam eza bonzambe mutu ateki ke islam eza bamba solo mais to bimine to kosa prier to kolonga moi 6e yango ya ozolanda ngai olongola zeme pa banganga yeba ba arto sala wana oyebite yo longoli zeme mais okangi betoile combien de personnes ya bana nao et nakata ndeko nakata monde dîner to kota nakata monde dîner et ndeko na bebisaka biso ba vansirité taka ndeko wana musulman na akanga plus de salle mobimba kata salle ya basi alingi tout na kata salle moko alingi 5 basi et ayo brancher sur na kata monde dîner abano laksanga omoni prière o so sala ngo okokata courant na sinel ya mama kamsuna mona na courant na suna Congo awa mamsuza spirituel yo ba courant okende nzoka ne yamsu bato ba traitement mama be ba wali éclairage te ba mo kata courant pamba et ba prière on a ko sala c'est normal roi guérisseur et au malade mo yaki na nzoto na bondeli po na betelo prière papa prière voilà na sentir fa malade pas na ngai après na boka na balabala so malade po na sentir que longo il faut y pas na ngai na sentir effet malade oyo ka na pas na ngai ngale ce que na so malade na boka na balabala so na balabala na boka ngo bongo ko kasete ke tringa na balabala bongo et lukande esprit oza faible contre na kasa nzoto na makambo na lo baza makamna bit na sali yango lelo na longo na bongo la mutema na yamba Yesu ko mo consume obikisi yango misi mozo la nga bongo la mutema na pesa vini pa na Yesu Masia et Yesu awokango okota pe ba yamba Yesu na vini bango te baba tomu la prophète Muhammad ki Yesu Masia. Vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci de nous faire confiance sur cette chaîne. La nouvelle tendance est là parmi nous, alors nous avons adopté cette tendance. Merci de nous faire confiance. Abonnez-vous très massivement, chers internautes, au Bolingarabiso, de loin ou de près. Vous êtes ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Merci de vous abonner très massivement sur cette chaîne. Vous êtes à l'est du pays, vous êtes à Bunia,
Butembo, Goma, Bukavu, vous êtes à l'Équateur, vous êtes na Mboka ya Bumba, vous êtes na Gemena, oza awa na Congo central, oza na biso na Boma, na Matadi, na Mwanda, na Banana, boza partout, boza na Tchela, boza na mokili mobimba na Kikwiti. Topesi bino bambote ndenge tomesana kopesa bino mbote mbote kuna na bato bazotala biso na mboka ya Suisse topesi bino bambote na bino ebele mbote na bato nyonso bazolanda biso na mboka ya Londres partout bozali na pesi bino mbote kuna na omona Emily Mainga Seti na Canada na pesi ye mbote na moni kuna esusu Jordan Hilu na États-Unis na pesi yo mbote na moni esusu kuna ebele na Londres maman na nga Minata Nongala Bile na pesi yo mbote Yanri Nongala ya Nzambe vous êtes nombreux et aujourd'hui je vous annonce na pesi mbote na Bumba Moasso Adriel. La bienvenue na pesi mbote place aux Ali et sans oublier à celle que j'appelle la Louve Noire. SB du chef. Félicitations et merci surtout. Donc, merci de nous faire confiance. Là où c'est écrit en noir, s'abonner, appuyer ou cliquer évidemment. Une cloche qui va sortir nous sert à avoir des notifications. À chaque fois qu'il y aura une émission en ligne, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, appuyez sur la cloche pour avoir de belles émissions comme ça. Abonnez-vous aussi de l'autre côté sur Culture Info Monde. Culture Info Monde, Kim en sigle, c'est une chaîne qui vous apporte de la lumière. Une chaîne authentique, une chaîne culturelle. Alors, abonnez-vous de l'autre côté, mesdames et messieurs, pour avoir de belles émissions aussi comme ici. Merci à Gédéon derrière nos caméras. Merci comme ça à Jordan Panzou. Lui, il nous enseigne la réalisation, les professeurs. Merci à vous, merci à Alain Dele, les coachs, les guides. Merci, merci à vous. Et voilà. Aujourd'hui, on est là, mesdames et messieurs. Nous sommes dans un lieu très saint, chez l'évangéliste Arnold. Est-ce que ces noms a une signification et puis la personne aussi a une identité. On va parler de son témoignage aujourd'hui, on va toucher quelques points qui nous fait un peu mal, mais ça nous édifie. Alors, moi, je pense que moi, je serai édifié et vous qui nous suivez aussi, vous serez édifiés, excusez-moi, de la sorte parce que il a l'art, il y a Oyeba, Mabe, Oyasala, Nabolamu, Oyakina Rokuta pe côté Kuna. On va développer ce témoignage. Il fut autrefois magicien, maître spirituel, Tobengenganga, Motazaina Bakacher, Kosimba Bakisi. Il va nous expliquer en large, il va nous parler de son histoire. L'évangéliste Arnold avec moi sur ce plateau. Merci à Nickel Chindou, les boss, les parrains, donc Adriel Yohana de Jaillé, les boss Nickel Chindou. Évangéliste Arnold. Papa Brad. Bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Brad, bonjour. Nzamba Zobatila, en tout cas, bonne santé. Santé bien, Angola, Nzamba Zobatila, toujours. Amen, amen. Boni etonga, boni musala nzambe. Église ça bien, attends on a église Jésus revient et dans sa visionnaire église Jésus revient bisika tozali awa. Et nakamba ka chaque lundi ils ont une intercession miracle na yamba à partir 15h et bateau tout basa ba problème bando tomabe à moins mambe simba à partir 15h na yamba bango et à 17h nous demandera intercession et chaque mardi jeudi puis na yamba 15h à 17h on a programme à kilt dimanche de 9h à 12h. Après qu'il s'est na yambara bateau tout au bayra l'église et kobonde la pona bateau et c'est ça ba programme c'est ngwana et bateau ba ba consultation ayo kanzambe ninga zoloba et par rapport à vie na baba yaka ayo kanzambe nde to l'examen ba consultation wana atayi posa libanda pe au CPL msupe o leka ba consultation par rapport ba numéro ngwana msusu za musika mo ya bozate ba numéro na ngwana za na C et to l'examen na consultation pour nzamba lobaka soka lobi to loba sopa lobi te to c'est la sagesse. Il y a un numéro guidé pour Sambela Nzambe pour mon résultat par rapport à le Sambo pour la vie nayo et Nzambe wana okango la biso. Très bien. Alors l'homme de Dieu, en vous écoutant parler, excusez-moi, vous êtes jeune. Vous êtes jeune. C'est vrai le jeune bossé la Nzambe mingi. Mais quand on dit que la Nzambe na âge, ils qui pose qui frappe. Tout problème ni comme la caillou. Tout le monde qui était limbisa tout ça lié au monde qui était ngana Rolanda profanité na kota na cool ni ne benda ka mbambo na musala nzambe otuni mutuna mosa très capital très important pour makasi faut amis tout na faut tout na bela ba pasteur
parce que tout ça là la musique comme pasteur comme église parce que le bara bien à ça la makambo bien nda comme c'est pasteur et nga leso na komi mosala nzambe na koma par sentiment te na zako linga mosala na te na linga ngote na isa nzambe ti lelo soko benga nga po nyokola nga makambo na ba linga ngote jiu msu na bi batanga na modération na modération na bongola motema sika batanga na modération na kima parce que non mona ça msala ndeni na okeni no ndeni tina mu modéré malé mais comme yo balote nga ndoto za évangéliste évangéliste non tien kiende nga mu bona moloto ndoto na za musala nzambe boy ti na zwaki formation pa papa nanga et akambi nga pesa formation na zwaki nde lelo na komi ministre de Dieu na komi kokamba église Jésus revient et pour na koma makamwa surtout na koma ko sala nzambe na kota na église ezaki teka mama na yemba mo boy pa pour nga yo omona nga lelo na finga Yesu na ndenge ni na musulman et avant que les musulmans ont qui se quartier par rapport à témoignage de l'obéla ils ont qui se quartier et les musulmans ils ont ça droit des numéros wana na beta qui se quartier na beta pe ba musulman et na bi que témoignage za mulai makas to ba par épisode pour sunga édifier ba nzambe de temps compliqué nga na on aussi maman na suka moya suka et temps compliqué na bela liboma ba beli sanga liboma temps na kena na beti ba prière protection na carnet to za ino to ba fumu et tout bête va prier protection li suffit appeler sanga poussière mona sokola ngona toilette tana sokola ngo et ba qui ça musulman ngabe ça liboma tant ba yeba bel ça liboma ba kuti protection ba ngomba entre deux temples wana et pela ki moto et tant peli moto ndé par là tant ba ça qui temple ba ngomba peli moto il faut pas compliquer mutu to travailler makambo wana tant to ki mama bonde lobi na tongo na to ki ba église to ko luka pasteur o abungu lisanga mutema pasteur Josué Lokamba o yambisanga Yesu na komosala nzambe lelo to ndo luka nda Alexandre na délivrance lelo na yo koma mosala nzambe na koma par sentiment te ni na la mudia ma pasete ils appellent nzambe na benga kinga circonstance wana et circonstance wana ça ndinga kina ko sambela ina kacha ko sambela nde siko nda appelle nzambe na kacha wana nde lelo comme ministre de Dieu. Très bien, merci pour nous répondre biso siko to zonga pena à vous à l'évangéliste lelo obotami na famille toko ta ce qu'on a témoignage ndenge nini okendaka ti okomana point ofinga Yesu pour finga Yesu c'est-à-dire que oboyaka Yesu le roi la nzambe lelo ndima le roi Seigneur et Sauveur ndima na sala maman erreur makasi maman erreur ba ote yangai pa ba chrétien wa tsina ki musulman ba ote yangai na bisi bongo Yesu anza ba Yesu anza mina yamba Yesu na Yesu anza mbete pour la sanduku Yesu anza mbete na fingi ma tout finao et ça nga mona normal parce que na ina kata monde wana c'est-à-dire aveuglé mais kanyi ngai na mona kama c'est normal religion et l'équipe religion surtout ndi batu ba zakati yango na isa ba chrétien bolanda na ofinga te témoignage dans nzambe tesa na loba makambo na ofinga te na ba vérité musulman nyo surtout ba kosa ote o na za musulman nda kosa te ko islam comme on a deux parties islam abezali ya mabezali lukuta nyo surtout ya mabe musulman ko ta lola te musulman a kota lola te et ça be prévo la c'est kota lola te parce que baba ndimela Yesu te baba ndimela Yesu lokola prophète lokola mwana nzambe be bazwa ke le Dieu tout puissant te pe ba yamba Yesu na vina bango te baba tombola prophète Muhammad ki Yesu Masia olandi siko babiloko bonso alef me salame soko ndimela Yesu to tikala yango musulman zo landa nga bongo na mutema na pesa vini pa na Yesu Masia et Yesu aokangola okotaka ndeni na makambo wana ezaki yango na te ba parents Bible lobina mokanda Proverbe chapitre 22 verset 6 et lui tant moi na mwana enseigner moi na nzela nzambe pour lobi tant problème comme il a et a ko détourner na nzela nte azongi nzela droit chemin oyo la kisi et ngana botami na papa na mama et famille na ngeza ananga ba na veni bulungu numéro 16 makamo na bete ta vrai peu vérifiable témoignage dans lobila so ki na ngaba na veni na botami ba bete ma solo na ngati na kuma pasteur et ba bete na ngali solo qui est ça na camarade moi appelle ça qui s'habitumba pareil tant au commis de okola wana okola na simino qui c'était bino via ngate et tant na ki solo wana camarade appelle ça qui s'habitumba mutabete ngali solo c'est un sentiment ndena ki na ki luka camarade wana so qui to ki na petit frère nanga tant que ça qui s'habitumba pas camarade wana ndeko Inès nabi ki aleka ki déjà l'émission na bino donc non zo qui si ya bitumba pas ndeko Inès ndako singa na monde qui se ba quartier ki ndé Inès de mon ministre ça le beza vrai ils a vrai peu vérifiable ça na ba témoignage ça vrai ako ça te zo fondé te ma solo wana yima papa na ngana monde qui se ba quartier islam to ko tani nzela moko to travailler mama au monde a jini to continuer ngana nzela moko mais na monde qui sa quartier da simbisika qui sa quartier il est à côté na monde wana Inès OK et tant on a ko tani ko lukae na yebi c'est on appelle ça ku qui sa ku kao appelle ça qui sa ku kao ngala petit frère na bokende
résultat on a poko bo mo ndeza la tato ke jour pe mbule betaka vers ba 18 tato ke ba 19 tremble me bandanga na to yesita mbeto étage tant tremble me bandinga mbeto étage longo afi c'est longo e bukana papa tuni wana nini te se mbeto e bukani nzona ikisa ni mo réaction bongo soit beta de likof na mi to mbata na mi tremblement de sani ekita tala mvutu ndeza la tango ibandi bongo ngala petit frère na tremblement nga yebe tremblement ne do beta mbata na mi de mbata de kiswa sani kanda ne kitaki et tango kiti kiswa na koti na nzoto mo sayela ngo okipe bundi pe bobeti mninga kao akoi pe kao fumako siko tellement vutu ngala ngena zo kisa ku kao mais et parce que ce ko posa ngapela ko sala ngo na pesa bato bakisa bitumba sali mutu pe na capacité luka kisa pa na ngana pesa kisa bitumba ya bale ya basi ba démonstration tout wana et ngape na ba recherche na ngamongo pe ke luka ba ngape na zo pe ba biloko ngapela ko pesa pe bato et en dehors Inès wata na kei na ke luka pe na binde ko moko akufa déjà et ayi komoni na komo sibo a opesa nga numéro mo ya ndeko mo ya des moments be komo nango docteur Kumalo ça dit docteur Kumalo za nginde so na nyasa makamna na fera évoquer docteur Kumalo pour na ba kinaza contact na demo wana ça ni ozwali sapi na ngabui na tiro téléphone na beli na beti évocation docteur Kumalo au moins na voiture qui m'a so voiture mais pipi akiti apeso bonjour après qu'on nous sonne docteur Kumalo wana au mon été mais na mon été na sentir yé moyo kapé moyo ki na matoi na et tant que c'est au sentir ya té et loko na sala monto déjà ya opesa nga des réponses parce qu'il y na regarder la signe de mutu kaye pe apesa pe bonjour et par là na beta ba prière na papa mutu so ki sabitumba to ya balle na pesi wana et tant na côté ça monde wana comme tellement mystique et na mo sa ba démonstration ko zo litama na toboli on a panza on komi ya zumbeli na côté ça litama bimi amakile bimi et na benda mbeli wana après na bondeli boye makila ça disparaître wana na monde de démonstration na mo sa ba démonstration wana mutakofa na tofana kiti we frère Brad na beti prière muske na concentre na prière pas monte pe na kiti na moi oziki vous m'appelez si monte na kiti na oziki c'est-à-dire nous ce qui va démonstration na ko sa pona ngana tawana na mo na sentiment ngane mutama docteur Kumalo wali docteur Kumalo to sa biblio ko wana et tana ko tiko na kata monde wana tous les bato bakisi sur na zo bakisi pas la bango to qui n'est pas zombie na te so bi zombie makala akufa et tu participes pas na zo pe bilo pa na e bato ba uto mboka bato mboka so yebo ifona landa na tu no na nini eso za la numéro mo ya bato mboka so za ba numéro kisi desi numéro na so répondre de comment uto mboka basa na mikwa bato c'était ma foot basa na mikwa bato na kitala ta mo ya rendre boy wato so na ndeko Inès et to kizo numéro ne pas ndeko wana et na so ba bilo rebele makasi ndoko sa la bato c'est ngala kata ngaba ba ibanga ki na pesa bakisi so ndo luka kisa basi pa na ngana opesa kisa basi ya bitumba et on sa démonstration na kata likase komi mbongo et la kata likase komi mbongo et na suis pas mouchoir boy na bondeli po na pa ko na longi boy na tino au kombe ça dépend de ngo monde na kina bar na ko mi masana tika boy pas au kombe ba mana bi o $50 to $100 to pe $1000 ne ya monde na ka am so bi $50 ya pesa suma sanga et lobi na tango c'est tu faut ba maka na kata ya bar ndao yango yo za mwana nzambe na biso tango te kaka il faut sambela nzambe parce que mukile za mabe makasi da so pakoli na sika papa mouchoir na bondeli po nango na parole na mtoki na tuno ba man au kombe ba mana ba M $50 to $100 to $20 opesi yango na pesi yango parce qu'on a tango la mukabo comme ba papier omoka na bato na koti manga to leno bintu yibinga mbongo bato ba yibo mbongo te bato yambaki na kata bar no yibe beta dam na bango te oyambe ba magicien de ba sala lo ba koti manga na kata bar et tano mo sa ba biloko wana parce que tout le monde qui était tout ça limité dans monde qui se va quartier tout ça qui se va quartier tout le monde tout ça qui se pas la bango to suka bongo te de to sonya ndeko Inès ta petit frère na ngai to bitie to kende ti na kati ya kisi ya ba musulman to za kisi ya musulman da petit frère na propre abongo na pe mutema yeuta kenda ko ti mboka ko multiplier na mboka lisusu ni na mboka tonga kenda kuna e indela ka lisusu ba yo kanga ke ba kisi na lekana délivrance ndi pa bongo na mutema et tant siko to moi que to saka na mingi na kisi ba quartier to beta pe islam na ba quartier est-ce que avant que ne pas ba musulman et pas ba catcheur tango ozo ba kisi wana bane ko fana na ba catcheur expliquez biso na no réalité o wana kuta nango tamso bitumba ba catcheur wana qui ne participe na bitumba wana tango ki ba quartier mingi yo na mpulu na lobo na so yebi lobo ya ngaba na kati zo na mingi na lobo wala tawana OK na lobo na mopule pas zombie nous avons parti à kati wana makasi ko kiota ba biloko parce que na combien de mutu na bango
Tant qu'on met un niveau qui est quartier où on a quartier avec une dans les vides. Mais même dans les vides dans les autres yeux tout quoi dans les vides mais yeux parce que les numéros ça na tellement numéro bakasi. Ne ba c'est mon bakanga papa so ayo contrôle bakaye na ngata so na tanga classe. Tant telle la classe bakaye na mona boy. Bakaye ba numéro ya magie. Papa ba lela. Azu appelle ça oncle na biso. Oncle so qui non pas nganga. Nganga c'est tout ni moi no a génie c'est numéro moi na 6 millions qui makasi. Bo peksa be ya liboma. Tala ce que on a niveau bakaya ne ke pa nganga na yibi bakaya ne pa nganga yo zongela ngai. Na beti prière ba esprit ki ba yibi nga bakaya ne zonyenga parce que na koma na niveau bongo. Siko na ndako ndo ça de l'autre. Na ndako ko sala kiss. Donc on mbrier tom sou calcul la parler. Et so dans ça kiss na ndako am sou na butu vers minuit 01 na kota na toilette, wa ba para balali na kota toilette, to na douche, na sa ba bikila ki la ngani na bimi. Na mobi na. Mais on est déranger famille té. Té na déranger famille. Na famille Simba té. Na famille ya Simba té. Mais na kota na sai makam na ngai na butu 01 na sali papa na zoni. Na ndaba ba té a papa ni papa ko timbe na ta contrôle ba kaye na ngana mona ba numéro wana. Et tant en commission peut-être quand est-ce que dans l'islam tout colle sa profondeur kiss. Tant que dans l'islam et première journée sur l'islam wana mualim Juma da terre biso habité à islam à Isarabo Nzambe et à Watotera Bosolo à ton droitier ba pesu ba biloko wana et o c'est musulman za na to ke peut-être qui joue ya Juma là bon vendredi jour prière pour bon chaque vendredi dans la Juma to ke dans mosquée limité tant que na mosquée limité tout ça to kati pa shahada ne bakata shahada la ilaha illallah wa shahada na Muhammad wa rasulullah et to beti simila tout ça la blessure makam tout to kota kata yani ya islam na mosquée pardon to sambeli pe sili to bimina bango mwalimu Juma na imam ateya ki wana tala kindo kindezali to bimina bato abo muntu ateya ki islam eza bonzambe muntu ateya ki islam eza bamba solo mais to bimina to kosa prier to kolonga moi 6e to kitiji na miri jina kitisa mi pa to longoli moi 6e to bendi zeme na ninga esprit non ko kitiji na miri ndeni bo bendi esprit na bi ke jina esprit ba esprit wana da randeni ya ça dépend esprit mutu po mona ye mutu sana capacité mona ye so za esprit so moni ko kono mona ye ba ko kitia amso akoko tata nzoto na yo OK o sati la me ko moninga ne la me ko moloba to ko kitia na mire mire ko moloba fanisi la mire akitina kata mire bo mire changer couleur mire ko moloba OK to ko kitia na nzete na kit so ça esprit alataka eloko nyoso tu so moni ko ta capacité mona ye et ako ya pa kitipe boto moni pe to solo na ye OK est-ce que faut ça que esprit dire esprit que maso esprit te ako compliqué pe yo émission oyo les émissions moko bana nzambe faut bazala dur balanda ngo vraiment parce que ils a vraiment édition makasi ils a vraiment doté émission o doté ya bana nzambe bit émission o nganzamba esangana lo ba témoignage na sala appel na batu tout bazala kata ba religion mabe yo Simba Kiss ya papa Brad eloko liboso so ke panganga eloko secret o nganga bombela ngo batu ezali ba biloko isuto yebaki eloko liboso mda yepa nganga so kote matambe na ndako nganga o tika no étoile no tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi eske kokufela baboti ezali sumu kozanga baboti eske ezali sumu voilà naye kopesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino tala musala munene ezosala mpona bana tala musala munene ezosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki mais nzambe atelemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toya nango posa 1 euro no toya nango posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo apermettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toya na besoin lisungi na bino banimero eza na se kota contact na biso assistance na yo eozala lisungi mpona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir Diama Moutounio, ce jour, il a quelque chose. Peu au saliango, Zamba Pambola.
yonde okopesa ngai olobaki na ngai naluka yo papa okomi monisa olobaki na ngai bilaka na yo ekokokisama mpo na ngai oza moyoki losambo iyo nde mofuti malamu awa na ye koluka yo shilo ya nola na mona Nganga tiko yo biso lokwana te otiki étoile na yo ya mibale okomi enregistrer na kati ya monde wana siko basini wana nganga tiko beto te papa ndoko tia oza enregistrer to tiki étoile na yo biso te wana za seka nganga na ba démon na yo tango ko tika botiki étoile na okomi enregistrer après si ma 5 ans 10 ans témoin qui enregistrer na kati ya monde wana okomi aussi ba conséquences ma maladie et plus par bato to batia matame ngapela ta batia matame ne bani na tiki étoile na ngai au ticket étoile pour enregistrer lobby après si ma 10 ans 20 ans de ba combat et ba combat spirituel. Yango na yebiso za mwana nzambe soko nyata otsa matami na ndako nganga osimaka kisi bato mso akomvera temple faut zakaba kitwa bikeko temple zakaba bikeko te tango do bengi nganga to o participer bisiko wasa prière banganga yeba déjà otsa matami na temple nganga okotika étoile nao et ce que tana kotsa isam to kitisi di dolongo moi c'est na zemi natali oh mais muto ateki biso bike isam eza vérité isam eza bonzambe mais yango alongo moi c'est zemi ndeni ce n'est pas le mot les émis, na nenga molimo. Na nenga molimo to beti prier pas ya kei na zemi limo atiki zemi na temple. Yango ya zo la nanga olongo la zemi pa banganga. Yeba ba arto sala wana. Oyebite yo longo li zemi mais okangi be toi la combien de personnes ya bana na. O sacrifier combien de bana mabota na oyo botaka. Lobo bota bana boy banga mo simba te. Bana bamba kuluna, bana bamba tiel, bana mo simba te parce que bisiko kena ko pesa bana lo olongo ba zemi. Otika be toi la bana na. Parce que nganga sa ba mapamba te. Yo mo nganga sale lo mo be M60 lo mo intérêt on dépend pas zwango et tant on zolo ko na lobi siko yo aussi ba conséquences ma mo simba te et tant na moni ba biloko bongo ndesko mo te ya biso na kata islam ta basambela ka boye so ngo kita jino ba sala boye de ba mono la sabiso et tant na moni ki na ina mwalimu Juma na longo pa mwalimu Juma ne na mo yo ka parce que na mwalimu Ali mwalimu Ali akika makala na biso awa na mo kamala mwalimu Ali wana il pas makasi na monde jinia et to moka mapena ya kitaba jini makasi et pas no ko enseigner ngani côté nga parce que na kata religion wana elo na sepela na ngoka pour ba enseigner ka mutu o le lobiso ba chrétien to sala ngote ba chrétien le ba wana ba église mais manque ayeka sambela ka kibudi mais na kata religion islam som da yeli boso faut ba enseigner ba sambela ndeni ba kita esprit ndeni pour ça likambo yo zo réussir ça ndeni parce que na kata religion ba lakisa ba neni ko sambela nene ko benda jin nene ko senga ange miracle nene ko senga ange succès musulman dans l'obéla c'est la religion ba la tsuma kamwana nyo surtout parce que na église de rêve makamwana za tu ba eka bonde ka bongo pour moi makamwana église de rêve da rare pour que ta pasteur da bien enseigné de tu ba biso boy parce que na l'action ni ba sambela faut ba comment prier ba sambela ka ndeni pour oza la contact na nzambe ezala ndeni ba biloko wana eza secret o ba pasteur ba komika ya bango moko mais ba bomeli ba na nzambe OK siko tama ngolo aseso biloko bongo nango keki na kama na mwalimu Juma wana to moka kama naye na mbena mwalimu Ali et na kuta suna branchement ya mwalimu mobe komoni ya tipoi yende muta bebi sakinga mona kata mona jinia na yo la sandesko ndeko Ines to kama suna mwalimu wana et na kata mona jinia to na kata mona jinia et ndeko na bebi saka biso ba vansirité taka ndeko wana musulman akanga plus de salle mobimba kata salle ya basi alingi tout na kata salle moko alingi 5 basi akangi na monde kisi bango tous ba mi classe ba répandre o sati bana classe mba yoka na raté et ayo brancher sur la kata monde dini ya bano laksanga o boni prière o so ça nango o kata courant na sinel olanda o constater ka lisa papa mo beti prière sera tu la papa bika courant cabinet kata so ina makambo ngo salem so éclairage ezaki mo so makambo ezaki éclairage o kata disjoncter ka courant e kata la ata mo matcha on ne matate na kati courant pour na sa makambo nanga betaka prier na so mama solo makambo biki yango yango makambo sona mona na courant na sona Congo awa makambo spirituel yo baka courant kende njoka na msu bato ba très makambo ba ba li éclairage te ba mo kata kata courant pamba et ba prière on a ko sala ça n'a dit comment na sala na mo éclairage ezali bato ba timbela ngai il faut na beta prière o na kata courant
on a bêti prière, on n'a pas couru ça ni. Et quand tu non si ça m'a quand même pas couru ça ni. Et attends, il y a des chanteurs qui tombent à des chanteurs au match arabe et mataté. Au této fan sont des chanteurs et travailler tout au fan des sango au match aussi. Et ma fan c'était ma rambia spirituel na kata on a kindoki. OK. À moi la saison de bilo on a surtout ba kitara jin ni basta quand ni donc mo kitaba jin wana mo yeba. Dès que on peut ça ba kisi na comment ko proposer ba na pesa kisa ba musulman na pesa pa quartier. Parce que c'est là yo mto yo qui c'est pas ngai. So olinga ngamba musulman yo so olinga ngamba ba quartier yo par rapport à nous proposer on a ça qui soit musulman olinga ngamba ba musulman to ba quartier dès que on a proposé ba tout muto on est intéressé à l'islam na pesa islam to monde ba quartier ni na pesa monde ba quartier et normalement ce que ba to mo luka ngai bon so ba kisa basi et ba kisa bitumba ba kisa force de frappe ya razaku na pesa to bilo ko na nyoso to wana et d'après nga na to mo ça bien ça normal et ko bet muta obela boyer bona bondeli po na ina monde kisi abiki. C'est normal roi guérissait et au malade mon na nzoto na bondeli po na betelo prière pas prière voilà na senti femme malade n'est pas na ngai après na boka na balabala so malade ata longo la maladie pas mutu olati na longo le malade wana so malade na longo na bongo po na senti que longo il faut y pas na ngai na senti effet malade oyo ka na pas na ngai ngande ce que na so malade na boka na balabala so na balabala na boka bongo ko kasete ke tringa na balabala bongo et lukande esprit aux faible côté na kasanzo to na ya mama mutale kaki na balaba mo kota ya boyo ki mama mutu pas sur ba mo nzete na mutu pa nzoka ne yaki na prier mo balongola mutu mo malade ba ki na balaba ande latio okota balaba la boyo onyata mbaso ne ki ngo to yiba pete me onyatika mbaso mutu mo ba balongola ba sala cérémonie na mbaso bo ki na balaba yo nyata ngo nde mbaso le latio yango na yebisa ba na nzambe et to sambela makasi mukile za tellement mabe makambo na lo baza makam na biki na sali yango lelo na longo na bongo la mutema na yamba Yesu ko mo consume obikisi na sala sima makambo ate siko na dévoiler makambo na ko sala na monde wana siko bana na nzambe baluka nzambe basambela nzambe po soki mabetelemi moyen ozala musika nzambe ezate et sans prière yaya o tombela mutema wa satana parce que satana a dominé makasa mukili o bato ebelo mo ntamu na nzambe mais asala mabe makasa o yeba pete et tant que ça makambo na po yeba mo passe il faut d'abord sentir na ngoto tamula na bango na ça makambo na bomba et mimi donc ça na terme mayo kabole lemba ngaba so comme la venue aux ngaba on est kabole kota mayo kabole lemba ngaba donc ça makambo wana mingi wana to kende wana pas ndeko mo misima wana na maison ya ba cordonnier aki musulman parce que yeso asisi okisa msa ki cordonnier ba 17 ndati ke so fongola to yaka to kiti jini wana so to ba prier na biso to kiti jini wana comme ça au temple to comme ça au temple to kiti jini wana to so na jini to pas makambo boy ndo kende après sur réponse après sur mamdo luka ne dosi to kena biso so yo pozaka na basi ya esprit te basi ya esprit ne ko des moments asa pembe non tango pas compliqué na be liboma pour na luka kisi mo be ba compliqué na be liboma des mois so luka kisi musu kasi mo nda ya jini ate mo na jini za ndeni o kiti esprit na pour ça kisi mo be kisi wana bige e simba te em sunga mo na conscience santé no be nga jini de apesa nga ne ne sa pour na kisi wana so jini tango ya est-ce que kisi ngo zwa boye to sala ka boye beta prière o ndo zwa kisi wana parce que tala kino zwa kisi wana ba compliqué kanga parce que maimona de moi simi maimona da compliqué kanga na kuma moi sine na mo mbali pardon abile no la pas bino on a boye makasi muto branché na mona jinabité ya za mona classe so que la pas na mbeto la na bato so to yo o la pas na so bato wana ta ba senti ka la na moi so moto ke ça bien te ngabe la boye mité simba te ka to la na te o te la na mité pa maman no la na te so kana ndima kana la na et directement ba mo esprit ta ko ta nga ako ba bomela pe ba si parce que so ozui moi si à sirène au mo vivre na ye a bomelo ba si physique parce que moi ça sirène na kanda makasi a bomelo ba si physique boy o li moi si boy o mo kufa ba si pa pamba parce que ozana moi si mo da ya sirène ndesi ko na zuwa na ko bomelo ba si et ba biloko na biki na ko sa makambo wana po na nga bien na mona na muta succès na sala kisa bituma la beta ba kao et série wana bola fezala ki wana na travail bilo na biso ebe kiri bola fa et so ki na kiri wana ta bazali na kala et na yeba na makasa ka kiri wana parce que nga bana pointi ko na yeba makasa mumbele lemba et matete makala na votre travail bilo presque ba masse be ba yeba nga na travail bilo ko wana. Très bien, on va continuer notre mission prochainement. On est que to kota na ba détail ya point moko to fandi ndeti neto lobela sko ba jean oyebi ça sko ba jean wana ndenge za la moko et puis ba esprit ndenge wande ko benga to kinons ko malembe na détail Isaac lokola to sur roi généralité introduction ya maramunyo so ndenge eleki. Alors l'homme de Dieu, on est arrivé à la fin.
numéro de téléphone, c'est vrai, bah quoi affiché, mais tant que ce mutazi du bako, il y a la natina souka pour malobezaki qui est commis à monété. Puis ça numéro de téléphone, adresse et église, et puis s'il y a un dernier mot au loba pour te clôturer la mission. Numéro de téléphone, on a 0 plus 243 89 62 69 424, ils ont la WhatsApp, et on a la Sewana, benga da kobonde la pona yo, moi de la fin dans les ali. Et tout a un problème na ye na za na kati ya jeune à 100 jours na banaki déjà jeudi comme na requête ya prière na yo parce que nzamba na za jeune à 100 jours na banaki jeudi déjà ba obesa so maman malela ala rokosa ya wana so da rokosa gloire à Dieu na za jeune à 100 jours église mo doit 21 jours na 100 jours et comme na requête non nyo surtout et 100 jours on lire à 100 jours na fongola na lire na pourquoi ah dans 18 na fongola. Alors, il y a un problème, des difficultés, il faut résister. Je répéter, il y a des signes. Comment on requiert ces prières? Et nous avons monté dans le bon de la canne, bon de la peau, comment on requiert ces prières? Nous avons la peau, nous vivre le beau Kwanzambi. Et tout ça, chaque lundi, il y a une texte miracle de 17h à 19h, il y a à partir de 15h. Vous avez un problème, ben déjà à partir de 15h. Et il y a des bandes, M. Sousa pour ça, il y a un bayo, ben les bandes, à partir de 15h à 17h, il y a un barabatu. Et 17h, il y a une prière. Mardi, jeudi, il y a un programme de prière. À partir de 15h, il y a un barabatu. Dimanche, de 9h à 12h, il y a un barabatu. Après, il y a un barabatu. On a un programme de prière où il y a un barabatu. Chaque 15h, de lundi à mardi, jeudi, il y a un barabatu dans l'église. Il y a un canyon surtout. Il y a un banda. Moi, il y a un bouissate. Ben, il y a un bayo. Et na robonde la pona ba témoigner ba mona miracle yope oko témoigner au mona miracle nzambe et nzambe asalaka nzambe akangula monde la fin nga suki ezali et na sala appel nazo sala appel na message nazo ki pona mboka Congo pour na président Fati et c'est répété 3 fois message wana et na bona za ngamna nzambe message wana c'est répété 3 fois na so on a décembre na so on a début mandat na ye na zo yango lisusu kala militaire 3 fois message à président. Vous avez le numéro président, comme ça message wana et moi le bon TV vous êtes mon konzamboka na ko transmettre message wana te numéro na moi ba benga ngai et na ko libérer message wana ya chef de l'état et pour na ko luka kimela nzambe c'est ça mode de la fait na benga na ko bonde la pour na quelle que soit difficulté na ba preuve vous lexa na bonde la pour na ko vivre miracle ya nzambe na vie na ata ba etufa vie na yo ba bi esimba te ngana ba biso esimba nzambe ba plus solution. Voilà, merci beaucoup, ça en est arrivé à la fin. On est avec l'évangéliste Enoch. Arnold, excusez-moi, Arnold. Enoch, Arnold, on a compliqué. Voilà. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Attendons-nous pour une deuxième partie. Le témoignage autre qui n'en a pas de détails. Et il y aura une série. Après, en gros, si tu comme à place où il s'allait que Babel ici, Moutou, qu'est-ce qui est arrivé pour les bons le bien on a pas de détails. Merci à vous tous, vous avez eu l'occasion de nous suivre. Merci à Gédéon qui était derrière nos caméras au Forum Moulin. Merci à vous tous. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Gardez toujours espoir sur votre chaîne. Au revoir. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser